la voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye, oh yango yo eye. Matoma lailai, tuende yaya. Adam na Eva tango bakutanaki Moïse azalaki te. Ya lelo Moïse papa ela fo mezo minankio. Comme toi tu aimes beaucoup manger à Massami, au moment où on a l'embatable de tout en moment, dans chaque kiff, il y a comme la makofi. Et nga lingi judo, nga ina bola ne moto bakata gourma même. Ouais. Ça ça makasi. Na boma moto na braza. Mais ça ça makasi ça na bien parce que nga na sana camarade na ngai Anaïs Ndongala, moi na papa Gilbert Ndongala na maman Rotsipa. Alingi aya kila yo passer séjour na yo azon comme mongo ya bien encadré yé ba na sa sécurité. Nga ya nga pona pe. Bango na pesa mo moto Donc yo ki ka pona pe. Na ville moko en Liège. Côté à Liège, c'est comme M. Djoko Toazaka, maison El Shaddai, toute la ville en parle. Donc bon, mon aïe, beaucoup de monde va Olivier Kabarou, le président. Beaucoup de monde va salon, il y a comme il y a Katanga. Salon Katanga na Koto? Salon Malaika en fait. C'est que bon, moi na moka zana Adam Tabandi, Adam Pangi. Na moto be, na maman Karim Manessa. Il y a une langue. Karim Manessa. On a Belgique à Liège. Ah, Liège, on a au moins deux membres pour Bazali. Parce qu'il y a des amis qui vont encadrer. Basta nous paye. Nous sommes en Liège, nous avons pas maman de Sissi, Namba, papa et Mané dans le bonjour, bonjour. Et tu seras très très bonjour. Bonjour. Oh, bof. Ça va, bof? Oui, mon frère. Bon frère na même quoi on me dit, on me dit. Mais bon, au lieu de vendre à Ouagaga, ma prise Jawa, moi c'est à Congo. Maître Azar, maître. On les pole. Oui, merci. Yo kanano. Nani madame? Yo kanano. On les pole, bon frère. Yo kanano. Osala babilo kona bino te osala ba théâtre ba maboke apana. Oyebi makambo nini oza. Ona seke. Oza bureau te, osamba na hotel. Ona seke. Mais c'est. Yeba yango. Vous avez un respect? Oh, c'est là que mon beau frère c'est major. OK. On peut dire yo kanano apo. Tika babilo kono wana. Ona seke. Kama babilo kono ba trafic wana. OK. Apana tu na trafic wai. Ona seke. Yo kana bisa yo. Awa beti. Yo bomi moto. Abeti moto. Yo simba ina. Yo zonga sama sana. Yeba yango osamu kangalo. Yo waya Sylvie oyebi yango makasi waya susi. Ona seke ya. Wana zangi kase. Yo babeti moto. Apana. Telema. Bukamata. Telema. Why non? Telema. Yo otelier poisson zo le ba. Yo. Soyez. OK. Sala na ina no boy. Yo. Sala na ina no. OK misi babo. Zonga wana. Yena. Sylvie ko zo le ba nini? Kanga no wana. Omondi lo lendo ono za kosala na pembe na yo okosonga Mkubwa Robert, umwelezea kule ule ampo. Ampo, qu'est-ce que je t'avais dit? Ce n'est pas encore fini. Yo bon frère. Aboko samba ti. Il faut que comme nango tina blano tina su. Obani yo, awa ngulu kote Blani yango. Susi na mabele yo siama obi mayonde mobali. Yo sala kiboyo. Mba. Mutu moko ya moke. Susi apesi yo valeur. Peso kende ba sino so mabele ko ba Londres ozoso. Oyo mama leko sepela na ye. Blani yango. O tie mutu ya
pasi ya mabele loba ngai mosala sola yo nde moto soki ngai mpe endo pesa information wana sike lokola babiloko wana babote na nyonso wana bibisa ina mokona nano fote na no kanga klase yo lolendo susi na mabele oyo oza kosiama na mbongo ya susi yo leki suzaki na oleka susi na pembe mombafu okolapa akobeto fimbo ti nzoto okoma lokola mbisi oyo ekauti okele mawa te tokoma na bango mosika alingaka tokenda yeka wana na se bakorompe yo te na olambe lokola ngulu na kapela yokana biso eloko beta mwana mobali wana fimbo niveau libo ekita ene masoko wana asenga pardon oki yango mpe ata asengi yango balola ye lokola mwa nini mwa obokeli ye mai film akozordre momasa so natali susi mwasi pembe oyo longola biso sone na famille moto moko akoko ozalaki moto ya pasi oyo mpananga na biro obetata 10 tour mais lelo oyo abimi lokola neti kamieto moko ya mbongo ombafu wey ata kupika wey mokilo eza vraiment mpona nini bato ya malamu bakutanaka na bato mabe nga kotalaka mwana mobali wana kaka ntango kaka tie makone na poto mbali bosoka mokolo tokutene wana nayebisaki sheri na nga bi moto oyo susi azopesa confiance oyo naomoni malonga te mwana mobali wana azwa courage donc azwa audace ya koloba nanga qu'il est amoureux de moi. Tu t'imagines? Donc abanga na été ayoka somo te. Mais j'ai un ami là, Blaise Eliswa, père doublé. Il y a ça dans Liège. Il y a Armand. Mais oh mais bato baya poto ba masa baya kala Blaise ba yemo na yono baya kala. Kolombondo. Bon baya kala siko ta moto kutani yango akita na aéroport za masolo. Ah donc pour maintenant ouais bisaye peut-être on bien rose des jours sur mati. Moi soit zo ezate. Mais bon OK madame. Merci. Une question, juste une question. Pourquoi on va na yo moko na baleki na yo? Mon mobali azate le côté au petit grave. Oza yo mo te poser la question na mais tout passe na vana baleki. Na vana mbweti ngonzamba o décider na wo forcer marampe. Là c'est quand ngonzamba o décider. Est-ce que tant moto ya no comprendre que tu es dans ba décider? Non. Mais excusez-moi, il n'a pas beaucoup fait mais bon, excusez, c'est un peu drôle de dire ça, mais je veux te dire que je suis tombé amoureux de toi. Bon, c'est drôle, mais comme ça, bah, moi, vague vite, non, mais. Olobinini. Maintenant, on est très impoli. Oui. On est très impoli. On est aventurier. Comment cause audace sur le banangaï qui est tombé amoureux nangaï? Hein? Ozo kilo wana na ngwa pia oloba nanga ki automatiquement amoureux nanga. Non, et ça juste c'est que j'ai papa bima. Un aventurier tout fait. N'abi écouter l'on on sous-que doit sortir de mariage à la communauté des biens. Donc yo yé que pendant la fieste souci pour escroquer. Comment ko yé pas nanga zo da sur le balanga ki automatiquement amoureux nanga yi. Non, il bon. Papa, bima. Bima madame, est-ce qu'on bien habillé? C'est que mon nom de l'obéir. Maman, aussi courage au bangi na yote. Au bangi na yote, au banga makamte. Au bangi na yote. O lo balanga iko tomaka amoureux na. Bima. Ke o azo meka na zali nde kwa suzi. Nazoni courage au loba. Menga na mona na ngango, na mona ngoka tant ka tsaki makolo na mona déjà ke aki mutu moko mutu likolo, mobali ya kotala misu partout. Na yebaki. Alingaka yote, alinga pengai. Mais oui, alinga yo. Adraganga. Ils sont venus salaire. Bon. Papa. Maman. Mais la chérie na biloko. Oyo. Mais la chérie Suzy. Ouais, Suzy. Pesi oyo ezaka. Hello, ne obaki Lina efeza la maman, Lina dans la maman. Oyo eza biloko ya mama Lina. Aza na Londres. Do asali biso ba osa biloko moko na ba plantes kaka. La base de plantes naturelles. Yelo kwa ataka moi ça pembe. Okabole na nini. Donc oyo oyebisi eza masque.
Oh, une des lotions. Donc, juste à ça, les masques. Non, j'avais compris. On va que tout le monde pour les enfants, et puis ils ont ça parfait, tout. Voilà, c'est vraiment naturel. Quand on a base à ça. C'est site, bango, ils D'accord. L'explication, il faut comprendre. Mais en français, mais c'est bon. Instagram, on a français, merci beaucoup. Mais là, il faut que ça aille. Plus que la beauté de la mine. Bon, papa, ça bien? Ah, ça m'a l'air. Vous avez problème, ça va? Ça se passe bien? T'es sûr? T'es sûr? Pour la monnaie qui est en côté, vous avez qui est un peu méchante, je me suis dit. C'est pas facile, vous les hommes. C'est nous les hommes. Maman, il faut faire l'exception. Il y a l'homme et l'homme. En miniature et tu vois. Malheureusement, vous avez calé. En quoi par exemple? Toujours derrière les filles. Derrière les filles. Oui. Donc tu es mécontente. En quelque sorte. Et qu'est-ce qui t'attend pour réagir? C'est mon mari. Qu'est-ce que je peux faire? Ce qu'il faut faire. Je l'aime. Malgré ça, mais je l'aime. On change l'amour par l'amour. C'est. Oui. Madame, vous savez, dans la vie, il y a des principes qu'on ne peut jamais expliquer. Et ça se fasse rapidement, positivement. Et juste, il y a une connexion qui est face à mettre. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? On change l'amour par l'amour. Mais je parlais un peu avec toi sur ça. Voilà. On va parler ça dans la voiture Nakoya. Sauf que moi je suis prêt pour recharger ma cambou toujours mon passion. Donc, je suis clair. Tu me dragues? Attendez, monsieur. Mais je suis pas malheureuse. Je drague des ailes un peu difficiles. Je suis pas malheureuse. Peu importe ce que mon mari fait, mais je l'aime. Et il m'aime aussi. Attendez. Oh mon Dieu, mais dans quoi c'est? Oh mon Dieu. Mais attends. Tu me dragues là? Mais je vais pas te... Mais je comprends pas. C'est pas ce que moi j'ai dit. Quand tu me regardes là, tu crois que moi je peux être amoureuse de toi? Mais j'ai pas dit ça, madame. Mais c'est ce que tu viens de dire là. Non, je te conseille. C'est ce que tu viens de me dire tout de suite là. Non, c'est juste de façon de congé. Quel genre de conseil? Mais draguer en plus chez moi? Je ne peux pas draguer, madame. Attends, monsieur, prends la porte. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. C'est quel genre d'homme vous êtes, vous? Madame. C'est ça que vous vous appelez les maris des soucis? Faites attention, il manque le respect. Les respects. Et ce que vous venez de faire là, c'est quoi? Juste un petit conseil. Ce que vous venez de me dire là, c'est quoi? C'est le respect? Je suis désolé, prenez la porte. Je dis la porte. La porte. Je dis la porte. D'accord, d'accord. Sortez. D'accord. Et vite. D'accord. Mais je ne t'ai pas dragué, madame. La ligne là, conseil. Juste pour la cour. Juste. Ah oui, c'est ça. Conseil, je dis la porte, monsieur. Comment tu peux aussi deux fois. Dégage. Deux fois aussi corriger ton mari. Dégage. Je suis désolé, mais... Bonne journée, madame. Oh mon Dieu, je suis tombée. Bonne journée, madame. Je prends mon aveu demain. Bonne journée. Que Dieu te bénisse. Ok, d'accord. Ok. Et bon, les deux, ils sont attendus. Quoi? Yesu ni adoro ni mwana ulobate vraiment. Yesu ya mimaki nani? Ah. Mais moi, il a eu ça bien. Moi, pourquoi j'essaie de gérer les choses. Mais il s'est dit que la période doit n'attendre tout le temps mais oui, toi oui, tu m'as rien dit. Désolé, mais les années un moment où tu as une consulte et puis j'ai essayé à solo la naïe pour venir au nord la naïe quand même pour salon quand même par rapport à la situation de on va dire courir derrière des filles là tout le temps vous traînez à Bruxelles et voilà par là tu as profité qui tabibo si ko tango ya zo courage au linganga lingio abana ko s'attendre ni biso pe to ndima eto bimana c'est ça parce que biso ka pona ni so wana mutundi a été souci a été mutundi mais bon on ça souci nini que mon père no boye aza boazo se comporter on dit ma biso te et wana za qui aveuglé vas-y je vais prendre une douche désolé OK Uye sona mdali bunini wana epina na ndako ya tayo moko. Akomisi na point ya rodragi ya olinga yo.
Et pour voir un gars qui a c'est qu'ils m'ont pas encouragé pour la bêtise à moi quelque part. Allez, son gars n'a pas si n'a pas raison hein. Moni hein. Ah parce que ça a raison. Coloté, il a pas si n'a pas raison Je connais tatoué mon taboma maman. Hein? Uza moto maman a dû aller na na sac ya pamba na brosse à pamba kaka na limuka na kata ya sac. Maman a pris sur te vana no pango mitu que komi ayo o komi responsable o comité komi kaboli ma pango koto tribune koto pour tout. Mais moto a créé scandale la famille a battu. J'aime nangai. C'est que maman kufile là nzoka ndia yaki na intérêt. Et ali yaki de ko ya maman mbango te communauté de bien communauté de akotane bomenga maman. Et ma tête j'aime bien. Maman m'a dit le papa là comme coco. Ah! Les asuki na boloko. Jamais na même climat terre. Ils scandale c'est que bon on va tirer ba ko ba nini c'est na yela bango être cher na bango ki ko sanga ko yi bizali wa ndam. Suzi bande ko na te bo ba nga po ba na le no ba po joka de moto mabenda po. Ine moto ko bo mayo. Passer. Donc il m'a wa. Mwana ngata kufaka na basoko na kwa mama nangi kanisi ngai mama ngata kaka pembe ka kola suzi wanafika pale. Okay, yoka nanu swa bango mbongo wana na maboko landa ngai azali ngona miss landa ngai pole pole wei mumbafu wei mingo na sambi keba na yo osa ndisibena makasi we landa ngai olandi baza 3 personnes ngai nazana na ajina loya OK swa mbongo ya nani ya wajeri ditati okomi yango montant na papier wana olandi osi lisusu mbongo ya nani ya bien merci Zola ah osi yango na succès mo système so yango ah olandi yango sala yango dia solo simbongo na bango di olandi na succès mo système so mo kwa mbele wewe mkamati kwa mbele wewe yo za docteur yo docteur nasali nini o falsifier ni bino nasali nini yo moto falsifier ki dossier ya madame Ero ya kuva ki suzi no akuva ina cancer omoni nenga baza ko sala ona po ona onde do yo monganga okomi ko falsifier document ya mutu hein omoni nenga kanga bi okokosa biso moto lokola ngai officier militaire major oko sangai ndeko na ngai akufi na cancer mombafu omoni yo muta kufi na poison mais yo osali biloko moko ya moyibi otie mbongo na poche omoni yo oko kufa mabe wai mais na sali pelo teti mona akola zoke la côté mais batu ba kufa pamba pamba olia kutala libumo si mbongo ya batu makila yo fingisa ba hôpital ya Congo na kondi mapele tati yanga na boloko na petio masasa des autres pa innocent ba kufia mama za tikila kana CPC OK leta ko tianga na boloko na 11h na moi 12h peut-être na s'appelle banda mais yo kufi OK pamba omoni yo ba docteur na otongolo di ba tongola mimi sai na moto ya na otongolo monio nyonso eza libanda monio ale yo sala liboso kuna otongolo nga moko mata na moto kuna oyebi digatel mata na moto mata le kato na pembeni wasi nga mwala mata na mata yo sana sima na etaka na binoka avaba kango na otongolo na lakio imoto mususa pembeni pusa libu mwanga bata kuna pusa libu mwanga mbafu bino ba docteur mo bo ba ba akufina secret osale yo sala moko papa sala na pole pole mbafu allez mata pusa yo mata na moto allez toke kama boko nasi mata na moto wana otongolo na bino ali toke ngai na otongolo anda bango na sima kuna di kama bien ngala sala na bino na mutu kakona obioza oh toi aussi tu aurais pas parate tozala kimbanza epa na biso tozonga grand sesika ndo fata musala esila kiti omoni kobenga mwe okota ba réseaux sociaux te yango wana yaka na kimbanza soko mikotika mangembo tuni kimbanza voilà côté ya église à frère Patrice toza wana olobi boni boy continue poto yo nani yo Francky Biembongo na mwasi ne Jeanne
Ah, tout ça on a qu'à Kinshasa. Il y a qu'à Kimbanza to développer. Grand ça le moment musala. Vraiment, ça a plaisir fort. On a tout gagné. C'est de récupérer nos soeurs à Bissau. Et puis, papa pour Bakangi. Vraiment, plaisir dans les actes. Oh, nous sommes à Bissau. Malgré la souci, à Tiki Bissau, place à Zali, que son âme repose en paix. Vraiment pas ces âmes à casser. Mais ça passe. Amour auto Zaki Néa. Azaki pe moi ça, il y a papa po. Et puis, et sous qui en a te, maman top. Il n'y a pas Zaki sous moi ça papa po. Et puis, il y a Souzi, on t'a bomaye. Papa po, on t'a boma, il y a Souzi. Merci maman. Na ido zo qui a la caméra. Vraiment aider na procès na souka poto gagner. Merci beaucoup pour ça. Et vraiment la vie continue de récupérer nos soeurs à Bissau, donc c'est ça. Merci. Je t'avais dit que Dieu est juste. Ah oui. Nous avons pris la cabane et abondé la cabane. Vraiment. C'est vraiment choquant. Et puis, oui, pourquoi on a chaque caméra one? Parce que pour moi et Apo, c'était une guerre. Guerre vraiment. Parce que quand je sors comme ça dans la couloir, je trouve Apo et sa femme amour en train de faire ça. Et comme j'étais sage, je ne voulais pas être comme ça, parler non. Mais j'allais dire. Regardez secret pour la J'avais évité les scandales. Non, j'avais évité les scandales à la maison. Ils ont marre tant ils ont Miraessa. Non, on a présenté au pasteur. Et pasteur Trésor dans l'homme de Dieu. Tina, au moni capi la grâce Mouboya na Paris. Si les lois zabon makamuna yo sokenda kaliboso pour nani pour associer Nzambe à travers l'homme de Dieu, pasteur Trésor. Donc ils sont attirés le beau. Au monde vraiment. Ma chérie, ça tombe bien. Merci. Oui. Les tuyaux Ongara qui première dame. Makasi. Ce bonina n'a pas cette raison ça bien parce qu'il y a plein de balité. La balité, P2, a postulé comme la présidentielle. La demi-temps, il y a kakaya. Au moins, il y a bien l'homme de Dieu et en plus président de la Numéro? En fait, il compte ici moi retard parce que nous avons solo le président Kagame. Il va bien diriger la commission pour résoudre les Kanakuna. Mais bien sûr, oui. Il vient de m'appeler. Oui. Bon, en fait, pour le numéro, ma soeur, elle s'appelle encore Mireille, la première dame. Mireille, la première dame. Oui, la première dame qui s'en a la grande. Ah bon? Vous avez déjà tout. Ah, ok. En fait, mon numéro. Yosoka mumta kila makambo. Alu kila makambo na vina ngai va mana kana katenga ile dona koma bui. Amumta kila makambo. Yazo vifanya na vina kitoko kuseka kulata za lens modelo ngana komi peza.
ngai mpe nyonso bato bamoni nga boye andela tuta batolo bapremière dame yango nzambe ata na verni apamba na manzaka eza te libala ndenge nini libala ndenge nini vraiment libalo mais depuis le matin ndako osali eloko te oyo ovandi okangi maboko napanza maboko nayambani mwa mosala na yo ti yoka ntinga nde navandi boye vi na nga na na esengo vi na nga oyo memenge otrompe nga ti omemi nga na baniveau oyo donc naza na esengo nakanaka te na vi na nga ejour aza maa paster ngai nandimaka yango mpe te oyo komisa maa paster na ndeni ngai na maa paster te ngai naza na objectif na nga mosusu na vi na nga naza na objectif na nga mosusu ozala première dame oyebisaka nga bongo te oyebisaka nga ke yo ozopostule un jour okoma président de la république lelo soki estike ekomi paster na ndeni okomisaka maa paster mpona vie bamabondeli ya baretraite ya bagene na ndeni ye osimba te nga naza première dame. Moi je t'avais dit que kokoma moi sinanga tu es la première dame l'église ozaka deuxième dame deuxième dame oza deuxième dame deuxième dame oza première dame maintenant qu'est-ce que tu voulais ma passe makolo mabiata ya maboko ezanga ta verni ya maputa salite wana nde ma pasteur bien la première dame l'église bandini kutu bazolata kolekanga ma pasteur kosalelanga mise à jour à moi c'est à job te oyokinga oza première dame non écoute kokomba makamso na osilika te omoni rouge olulaki wana ya tomate lelo eza ya pilipili eza problème te me nga mpe na na spécialité na ngai yo ndo oyebaki te omoi motu so asimbi libanga na maboko batunaka ta kobamba wapi motu na motu azwaka disposition mais yo nde sikoyo oyebaki te ozo comprendre mais nga na naposa otia yo à l'aise eza faute na yo te nyonso eza faute ya moka maa bango mutana minga na berere o nga na ndimaka na nga te omoni naza boye makambo na bino ya bagene ya bapriere na babima paster etali nga te ki première dame ya église na yo wana etali nga te nga naza première dame ya république soki amour oyebisa nga te ke ozopostule na nga nalinga yo te nalinga nalinga yo te nalingaki opona yebaki ozopostule ekomi soki opostule ekomi mama baéglise tika na ngai na boyi na ngai nalembi na nga makambo ya boyi nalingi na nga te nga naza boye naza naposa libala yango te nabaye na ngai zela Mireille mais nayebi te ozalaka nde amour abongisi yo nani omoni bible totangaka libala oyo esisa na bible eza ya commission ye nde agence na yo te Mireille tala bato oyo ozolula ozala première dame de la république baza na mandat 5 ans après 5 ans ils expirent esili eleki babosani yo mpe bato mosusu balobela bango lisusu okoma première dame honoraire te mais moi je suis là présent vous comprenez Dieu m'a donné un mandat éternel je suis là et je resterai là je suis pasteur tu es la première dame la femme de Dadi yo babenga omomi na famille na bino Dadi omondi eza boye yebaki nga so ezokontinue ka bona nalima mabakimia wana te nalingi nanga makambo wana te nayaki na vi nanga mpona sambelaka bato te mpona layelaka bato babondeli te na boyi ça c'est tout un esprit qui parle en toi yango nalobi kimia na kombo na yesu vanda kimia molimo ya kabutu ebima na kombo na yesu ebima naobima na ngai na ndako chauffeur anga te msika yango ipaki parke kuna msika boye que ça soit ta dernière fois. Depuis quand yoko pesa nga mbote na nzela? Ngai petit na yo. Petit na te force à la poli. C'est petit na nga. Bon présenter. Yo. Yo solo lobi meli wapi? Yo ta lobi petit. Yo mi meli wapi? Petit na ngai. Ça so amasa ngai petit sango. Présentation. Ah c'est là na ngobeta. Nga na petit na bino. Ngai na présenter. Ngai na petit na bino. Ah quoi c'est pas qu'elle nzoto bongo ke. Mais maman. D'abord s'il te plaît. Ngana moninga Non. Yo na ko corriger. Bola mo takoto même pas. Muta passe yo na ko passe. Comme moi na mama na aussi pour là tu peux pas dormir mon bon pas. Et moi je m'azo régler. On régler bien. Olingo bunda poani. Yo nga yebi yo on régler yo ngana yebi yo est-ce que ngo bunda po yo niveau no zanga nga ba présenter nga petit na nga maman il va ko régler ko et puis papa et moi sinon régler bien on régler bien olingo bunda po nga ina yebi yo nga ba présenter nga petit na nga tala pona conseil na pesa bino
boluka bata niveau na bino bosala na bango. Quel niveau ça? Quel niveau ça? Ma petite bol qui ça. Na bol ah bien. Musika. Okokende musika. Sala na songa sima. Et puis koloba nanga yo no to sempo makasi. Bobonza bolongwa. Okoke musika. Bolongwa bobonza bokende. Mutalanda ope place na kochao. Kolata le papa ngando, on espoir dinda na maitoni. Tala. Omoni que ça soit petit na ngai. Eza mbala suka na bino ha. Oui, bino na kana na bino na niveau moko. So sera da po na surtout nyama o. Hena funa na la police. Hena funa na la police. Et moi on a caché yo. Pas meurtrier yo. Yo ne sais pas courir derrière le barreau. Hena funa na ndiko bandi likoma. Son. Et puis na discuter na. Non pas so boyenga pe na bola. So boyenga pe na bola. So boyenga pe na bola. Ne ko boyenga pa na bola. Denise. Le téléphone limité. Naza kozela kudi un policier moko. Il m'a dit qu'il va venir ici pour qu'on parle. Ça rappelle pas français non, il m'a dit il va venir. Tu connais la femme là policière là qu'on avait qui avait arrêté les hommes là. Non, ouais, patron on a. Ah. OK. Tu sais, non. Il y a des gens qui ont des mauvais cœurs. Le patron là, il est vraiment bololo ya mobadi. Bololo ya mobali. Bololo ya mobadi. Il y a Denise, pardon pour ça, non, faut un mètre. Pour ça, cache net. Viens, non, makuna. Casse-toi. Oui, ils aient habité en famille. Fille, ma camarade, c'est du sérieux. Comment un patron wana kuji moi chilo kola nsunzi azuye achei na ndako. Kamati lokola mubadi na ye vraiment mubadi na bodingo nyonso oyo mwa shali na mubadi na yebite comment les femmes peuvent aimer les hommes. La façon dont Nsunzi avait aimé en peau. Pardon ya Denise, ezalaka à peau ou en peau. Je t'ai dit, ce que je t'ai dit c'est en peau. Maintenant, qu'est-ce que Saint Thomas a fait en Nsunzi? D'abord, il a amené sa femme à la maison comme sa sœur. Oui, amour, c'était sa femme. Je les ai croisés plusieurs fois dans la couloir en train de s'embrasser. Oui. Et puis, le patron me dit, quand je l'ai vu comme ça, il me dit, tu n'as rien vu. Mais il m'a dit, je n'ai rien vu. Il m'a menacé de me renvoyer, de me faire n'importe quoi. Ah bon? En plus, Fifi Nabiso, Koudi Akamati Lissousou, mon camarade, les jours où je suis allé, quand il m'a menacé, comme je les ai vus avec amour, je suis allé pour donner des rapports à maman Koudi Topa, l'ami de maman Sunzi. Qu'est-ce que je vois là-bas? Je trouve les mêmes patrons en peau. Ah, on appelle ça maillot d'abin, hein? Maillot d'abin, non, quelque chose là qu'on porte comme ça. Baignoire là. Il sort comme ça dans la chambre. J'ai vu, lui il m'a vu, dit toi ici. J'ai fui. Nakimimbangu. Modèle à peau, la soeur a fini ngayo yaya. Nakimimbangu. Maman to pakenda ki kulukilanga esoki nini akenda kubalusa biloko na shima ya ndako. J'ai fui. Des soucis. Moi j'ai fait grandir des enfants là. Depuis que les parents sont morts. J'ai gardé Suzy, j'ai gardé Guncho, j'ai gardé sa petite sœur Tina. Maintenant, quand le problème arrive du mal, qui vient comme ça, à cause de l'amour que nous les femmes nous portons pour les hommes. Et voilà ce que les hommes nous payent, les monnaies des singes. Il y a des histoires de l'homme, il y en a tout. Idée ni zoa qui yon andaka bato. Yukenda musala. Ozui caméra, otie andaka bato. Pour mona makambo nyoso tout. Ozo de kalakasa ndakwa idée ni zoa qui yon Denise. Fifi, lek nangai. Na yebisa ko za na yaya no ya singe. Yeah, singe te. Ah, Fifi.
kuji kanji nkala nkwambile malma kwa bukadi ukijinga mwa kumpinga jato. Moi je parle, c'est que je te parle. Toi tu comprends seulement. Ça va? Ça va. Lui le patron m'avait menacé. Comme je les ai vus oui, quand je les ai vus s'embrasser avec la fille, il m'a dit que je vais te prouver qui est moi dans cette maison. Par mesure de prudence, hein, j'ai pris Koudingani Kamela. J'ai pris les gens, ils ont placé. Je ne savais pas qu'il y aura la mort. Non, ce n'est pas Banjan comme Banjan. Kim Banjan, tu dis Bana ba cabine, tu dis Mbambi, na tu dis massage. Mais nga na kendo tala vina nga na boloko na kutani na mobile na vegino ye muta pesa ngani même pas on est makambo na bi ye muta tindia nga même apesi nga adresse à parler obina mona a souffrir na boloko pour dame qui vina nga moto kwa pesa bilia a souffrir ndiye nga keta vina nga posante ke nga chez abi ko petit nga tina message chez ya comme ça chez on a parlé na mon pe ki ndako yi bien c'est qui vina position bien ako contrôler ndako ou bien batinda ki ko ta la plein ndako ou bien non mona ndako bien non mona parce que ça bien eza yo ai mobile no idao ndako pesa ki c'est non yininga lobina nga kuna écoute John a bêtise ma bengisa ote atika ofanda est-ce que yo dondo na biloko ne kuna souffrir pour adame que faut batu ba pese bilia mais boloko il passe ya boloko il passe. OK, merci beaucoup na yo kiyo makambo lobi na bengana kiye na ndako na été parce que za ndako na ye mais problème isa awa isa la soni tenga moi sa liboso na sali kobo na ndako libala te le mususo na episode ba réalité oui tina inga na sali kobo na ndako libala peut-être au pesa vie na wana ozo ki na mawa et donc eko ogobayeye to ko peso kana mais ce n'est pas la peine le quoi ya zane biloba loba comme na problème na mutu hein comme na problème na mutu bana wana bakabina bateka kajibanda nde bango na sulaki na bango banga tanu kamela pela pour voir les bêtises qui se passent dans la maison. C'est par là que... bonjour maman. Bien. Bonjour. On est en train de parler de vous quand même. Ah bon? Vous dites... Bon, Fifi, on va terminer notre histoire. Hein? C'est par la caméra qu'ils ont vu qu'ils ont mis les poissons pour maman. Maman filme. Donc, comment ça l'a fait film? Comment ça l'a fait changer couleur et ensuite quoi? Bonne maman. Tu dis maman, papa, ça va, hein? Ça va. Ok, merci. Juste... juste quand on a enquête, il y a garçon on a petit pour ana. Kudi wiya. Bon. En fait, nabi comme on était. Juste hier o akima ka jour to ka kanga bango. Kaka ye wana ni petit azala na ye kaka mokwana. Ngana zana ba indice m'a dit là où il reste. Ah bon? Kudi là-bas quand Luka derrière la cimetière d'Engitambo chez son ami. Donc j'ai rencontré son ami, il croyait qu'on est toujours ensemble. Hein? Il m'a dit, on était avec Ouaya d'ailleurs, il est encore à Kalouka là-bas. Donc je connais là où il est. Mon oncle, ce que l'autre suki il y a top il y a bâti les convocations on a qui na niveau parquet à qui on répondre à la convocation. Na vie qu'on a vivre na carte sa bêtise c'est faux. Donc je suis non c'est na tout ça qui na ndako na comme sou là il a fait ma gagner là le roi moi mké. Na tonga boya même si ko pianga mo transport na institut. Likoni na reprocher mukolo. Moi mké abeta mbunda bakolo pe babinaka. Et l'autre grande sœur ando c'est les aki ma benga na yeba ki da mombala c'est un aventurier. Nissé. To s'attendait na ngopete to ndimete makambo boyko ya. Ce to déjà ya to prendre ba via robo ma batute. Mais écoutez la cale le nya moi mbala na oncle. Kangam no kono. Agent de direction. Le loi comme la raison. Non, le loi comme la région te za la banda kala za ki na région. Enfin. Tada, omoni pour vivre na mukiri il faut
oyebaka ke nini nazosala nini nakoki osala te. Oui. Anisha aza na raison. Ayaka kolubila ngawa. Elle m'a ndimi elle m'a pe na buyaki. Yo contredire. Sur le top ye wana na parkage osala. Bien sûr biso nyonso toyebike aza innocent. Innocent yo pe crash yango tanga yende. Innocent bonga bi innocent. Aza innocent ndenge toyebi. Mais soka komi na parquet kuna ezala makambo ebere bumba mina kati. Ishalke yepa ke prison. Akushuka wapi? To biso tukushuka wapi? To bino te. Ndako jour ba ke prison te yote mtozo sambisa ye. Mais toza ba preuve to le baki. Non. FM. Na mukiria. Ezala batu bere ba na prison wana ba innocent. Uyebi yango. Par rapport na mwasi na imame limambo leki na bango kota prison ndengi ake kushuba na bar mutu alangwa ka yeka ka shuba pembe ne mashuba zo joye atindiki mutu wana koya kufi ndengi ba joye na bar sushi ati lubi mbala moko parke lubi kuna elandi prison yo kanisi batu nyonso bazalaka na prison na basala bagafi. Même histoire non ya française na Danemark. Même histoire. Mais yusko zalo kwa fete oncle loko ko makaye femi fe mazalo kwa mukolo te ya kota kala mamno surtout ka buzo ba top zo zaka mukolo anishe kanga iloko na kuyebisha bino lelo buchaka na mutuna bino pe buyebaka vi butambola ni kenge yo moko conscience na yo zo la cheo ke jama be kusala te apesi na vi chaka na mutuna tout chepe shiba. Tout se paye ici bas tout ni oncle. Mais yeba on a dubini. Tout se paye ici bas. Nyosho to shala ka to futa kango awa. Shoki yo zo mona ko bi yo mbali obimaka na bashi abatu. Chaka na mutuna yo ko jongiro awa. Shoki yo pe mwasho zo mona ko bimaka na mibali abatu mabala. Okufuta ngo. Na mutol pa yaga ukone pre no ko kota na bujoba yeba ke kufuta. Ça qui m'a bé. $100 yoko kabila $100. Soko kabila lelo pesa. Ndono pesa mbongo yiwana za ka chose. Umoni. Ba projet tout ça ngonyo sur le na mai. Ba projet. Ape kowe koma boy. Oh là là. Ah. Ye papi okito. Ayebisaki ngai. Soki na saleli au salon, na pona place moko bien. Nanga na préférer ki awa. Eza matonge mais quoi on peut beba boue point. To comprendre te Nicolo ka boue na courant na mai. Basi. Soit client pour nous sauver mon faut que to ka mai otoka ko ya no courant moyen te. Mais on a courant to comprendre te Nicolo ka boue. Courant te mai te. Qui pour te ça point bien apprécié. Qu'est-ce que tu fais ici toi? Yo, ça ça la nina. Non, tous les cas, na moni nyere na libanda, ne ne sont coupés. Nyere de car hein. Tuka. Yo kola kisanga mwana te na yebi bien. Azwa ta na ye ya kovanda pana. Ah, ko ça te alo ba ya vrai. OK, d'accord. Prenez la porte. Jo, c'est Bobby Manani. Eza blendé. Et to so ndeni. Bon. C'est que porte ça no ya buka. Bébé bimisa no Bobby Manani ko weya. Papa, OK, ngambo. Bobby Manani. Jo, to causer que na calme. To causer que na falme, na inyamate na moto. To passer un bon moment ensemble. Ngana to passer un bon moment jamais. Mais bon moment ni. Et to là les sika moko, to l'homme que sika moko. To lia bien au baba. Na aussi to là les sika moko. Mais le pango moko. Eh. Ngana to là les sika moko te. C'est bon. Ngana aussi to là mbetu moko. Jo, il moment où tu te causer que makambano. Tu causer que mon mot est important. Est-ce que oui que ngongo to sur la falloir la place moko na bien là? Oui, naï. Ya. Et na ma bête. Et ça même na Bible. Et cultivons la haine et non la paix. Cultivons la paix et non la haine. Si c'est la haine, allez sortez. Chérie, ah, mais ce que m'a moloba. Quel m'a moloba. Ah, maman, bonza non. Ah, non, Luka, qui me yo chama suna tout bien. Et ça n'est pas correct. Elle n'est pas correct. Qu'est-ce que eh, yo pour ma téléphone, so. N'y a pas ni on a yo maman. Il a talu na bino. Boni santé ka.
C'est bon, c'est plus que ça bien. Ah, ça bien. Eh. Garçon pas. Ah, ça n'est pas bien. Faut que c'est moi qui n'ai pas salon. Sophie moi. Bah, que bon, bah, est-ce que l'on sait, il va te m'envoyer le couple. Là, le van. Bolingo. Non, ça va venir si qui vient venir côté qui. Pour récupérer ma blonde, ça, vraiment ça va, c'est bon. Ils ont pas besoin de justice, n'est-ce pas? Ils ont pas besoin de justice. Si on n'a pas de paquet, au quotidien, on a besoin de moi. C'est quand même un anniversaire dans la vie. Annie Fakulanga Zoya Naïe, Tindé dans la bilo. Et puis, la reine des amours de Papa Gautine, il y a un bilo, on ose le là comme ça. En ballon, on peut Tindé Lingaï. Eh, moi, il y a qui est il y a moi qui est bon. Non, c'est là mon penza. Logique. C'est bien, maman. Merci. Et c'est comment mon tout? Il y a Bible. La Bible comment tu sais que c'est ça? Et bah Mathé, et bah Nani, et bah Jean. So, Joe, les mes services au pardon. Mon héros, mais on peut faire ça dans la boloko. On moni nganae, na moni nyero no libanda, bina kota na gete ke na monio. Jo, Zairwa yi motote. Zairwa ayi motote, Zairwa yi méchant, Zairwa ayi moto mabe. Ngana sa Zairwa. Ke obote mina. Ngana sa Zairwa, attends. Na uti na Zaire, lelo boto na Congo. Okoki ko sala makabalanga jwana te pa na ngai po na sa Zairwa. Par rapport au comportement non, inde monte na ba Zairwa. Po Zairwa talaka so PC confiance. Ah baby ça. Talaka Zairwa, tinde eta mosala mokasala na lukaka fa tameki ombongo. Mais yo, soi-disant étrangers, combien de fois baby ça n'a pas besoin? Mais Nazaki moi. Combien de fois tu as allumé le feu? Pour Nazaki moi mosala Zairwa tu. Na continue ba bêtise ba Zairwa, ya omolinga pe. Na komo buka lokuta po Zairwa, ayi moto mabe. Yo bobo mela biso Yesu. Inga même pas. Yesu, ça m'a bien l'icône à la fienne. Non même pas. Qu'est-ce que tu présentes quoi ni? Nzamba wana sa boloko na mboka ona ina famille ke bino bato boko linga ma tu se moto boko linga ite apo ai papa za joba ata ndoki apo omona ka moto eli bumonene moto dameke ta niveau 100 maman Suzy asi apo il ata ne lokote a pese ba niere a pese makambo to a gérer a kotanga na bêtise a tanga même na conflit na jo na linga jo mais apo tanga na conflit na jo so tatiringa likambo ya bolo bakopesa te kosala te Zairwa imoto te Merci. Eh, bon pesa vraiment quelque chose. Merci. Yaka pesa vraiment. Nzamba kwa mbulo hapa kiseni. Mama kiseni. Ah eh, c'est quoi ça? Kende ko fanda kuna. Serve. Problème? Non, problème qui est juste dans le cahier caca. Oui, bien même pas. Non, une histoire. Madame, oui. Hey!